biso bibonsono tozana elikia po kozala ebonsono ezali kaka komitika te na bakokoso o ezingeli biso ezali te komitika te na ba maimaso o ezingeli bongo bo moto na biso tango musoko kozala na kokoso ya liboko tango musoko kozala na kokoso ya likolo tango musoko kozala na kokoso ya lisu kasi yango te ezala bongo moyen oyo ekotindika yo ete okwabo komitika omimona ete ozali mutu te na kati ya mokili wana elongo bani te kasi biso bibonsono toyeba ete tango tozali kaka na mutu na biso nde yango ekosunga biso te kwabo kosala mai masengeli na kati ya bomoi na biso mai oyo ekoki na kati ya bomoi na biso mai oyo kolongo bala ete bato batia biso pe ka bato bande pe kolanda biso mai tozali kosala nde na bongo ete kozala mutu ezali ebandeli ya boyebi mutu ezali ebandeli ya bonsomi ya mutu na kati ya mokili nde na bongo esengeli toyeba ete boyebi yango ekosungaka moto akoka bongo kotambola malamu boyebi yango ekosunga moto akabo kozala malamu ayeba nini ya kosala nini ope ya kosala te kasi bonsomi yango nde kopesa mutu lipanda mutu azala bongo libre de choix nini oyo esengeli nga nasala bakopesa nga ba injection te pa mutu ete nasala likambo na makasi te nakosala likambo kolandela lokola nazali libre nakosala likambo na bonsomi na nga nyonso dina bongo ete biso bibonsono esengeli penza tozala na elikia na kati na biso tozala penza na elikia mingi na kati na biso bandeko balandi ya Vom Télévision mbote na bino bisika biye biso bozwami toyebi ete bozali penza ndike bozali kozela émission na bino handicapé pamba te émission oyo handicapé ekumbelaka bino baboyebi pamba te émission oyo ezali mpona ba personne vivant avec handicap kasi personne non valide peut koki pe kosunga ye kasi personne valide ekoki pe kosunga ye nye na bongo émission ekelama na likanisi o wana pamba te tango tozopesa bandeko na biso ba personne vivant avec handicap toli yo pozali pe bongo personne valide ekoki kosunga pe yo okabe pe bongo zala malamu pamba te toli bazopesa na mwana ya voisin yo pe ozo bénéficier nango ekozala pe malamu pe pona yo nde na bongo mbala oyo euti koleka na émission handicapé tolobelaki bongo misala ya bandicapé awa kana kati ya République démocratique du Congo kasi pona émission ya lelo tokolobela bongo pe kaka misala ya bandicapé 2 wana ezali bongo mama wa likambo oyo tokolobela bongo mokolo mwa lelo na kati ya émission handicapé mbala euti koleka tolobelaki bongo misala bandicapé awa na kati ya République démocratique du Congo pe bongo tosalaki pe bongo interview elongo na Tata Balela wana pe bongo azali bongo cordonnier alakisaki pe bongo misala na ye apesa pe bongo bakokoso nini oyo esalaka ete akutanaka na kati ya musala na bango bakokoso nini oyo esengeli ete badefi nini esengeli bongo akoka bongo koreleve atalisaki yango na molongo mobimba pe bongo tokolika ete bolandaki yango mpenza na bokebi nyonso kasi mpona émission ya lelo tokolobela bongo misala bandicapé de kasi kaka na mabele ya Congo te tokosimba bongo pe bongo ba mboka mususu lokola Burundi lokola pe Sénégal lokola pe bongo Guinée Conakry na Guinée Conakry kuna wana nde tokotalisa misala ya bandicapé lolenge bazali kosala tokotalisa misala na bango lolenge bazali kosala pamba te émission ya lelo biso tokoloba na biso ka muke kasi bililingi tope bongo ba video nde ko pesa bino batoli o wapi bokozwa na kati nde yango esimbi mama ya likambo na biso ezali bongo na ba video o tokochela bino nde penza bolanda ngo penza na bokebi makasi bolanda ngo penza na lolenge o esengeli pamba te na ba video toza nango lelo tokolobela bongo ndeko Christophe Gomis ye azali bongo na Etienne ya Sénégal tokolobela pe bongo mama na biso Nzokira ye azali bongo na Etienne ya Burundi pe bongo tozali bongo na Ibrahim Aboubakar bango elongo na Souri Oulare bazali bongo na Etienne ya Guinée Conakry wana nde ezali bongo ba video tokochela bino mokolo malelo botala lolenge nini kani ba personne vivant avec handicap bazali bongo koluka kokomisa bomoi na bango malamu koluka kosala koluka kokela misala oyo kosunga bango pamba te tolobaka ntango nyonso kosenga ezali malamu mais so sengi mutu lelo so sengi mutu lobi ese komi su malamu te eza su malamu te ekomi mabe nde sengeli na biso ba personne vivant nde sengeli na biso ba personne vivant avec handicap
tokoka bongo komilengela penza tomikotisa mingi na kati ya musala ya koluka pamba te na musala nde tokotelemisa mikili na biso nyonso ezala mikili ya personne vivant avec handicap pe bongo mikili ya personne non personne valide tokotelemisa yango mikili nyonso mibale na lisanga na loi ya complémentarité soki tosangani biso na bino nde tokosala ete toyeba komipesa na bavaleur na biso toyeba komipesa na ntina na oyo esengeli na bomoi na biso nde na bongo yambo bakotiela biso nanu video ya tata Christophe Gomis wana nde tokoyeba ete nini oyo ya mutuya ezali na kati nde soki tozali elongo na régie babalanse élément ya ndeko Christophe Gomis. L'handicap, c'est ici, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Il faut se battre pour. Il faut être fort ici. Et après, ça vient. C'est difficile, on va pleurer, on va crier, on a envie de se suicider. Mais il faut se battre. C'est là. Nous sommes tous handicapés, mais ici. Moi, c'est Christophe Gomis. Et c'est une malformation au niveau des bras. Bon, c'est pas héréditaire. C'est venu comme ça. Et après, ma mère l'a accepté, la famille m'a accepté, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé, ils m'ont guidé. C'est ma famille qui m'a boosté. C'est-à-dire ils m'ont très tôt encadré et m'ont très tôt montré que c'est pas parce que tu es handicapé qu'on va te mettre de côté, que tu vas être de côté. Non, non. Déjà, il faut avoir ce soutien moral, déjà. Et après, bon, si le soutien vient, l'handicap, il passe au second plan. Ça devient une fierté. Nous sommes tous handicapés dans la vie. Moi, c'est ce que je dis, nous sommes tous handicapés. Parce que quand on est, si ta mère ne te prend pas et te donne le sein, automatiquement, tu ne sers à rien, tu ne meurs pas. Le milliardaire, c'est pareil. Il a beau avoir des milliards, si ses employés ne travaillent pas, il perd ses milliards. Aujourd'hui, je peux parler de mon handicap sans gêne. J'accepte mon handicap sans gêne et c'est une fierté. Je ne me sens pas comme un handicapé, réellement. Mais il y a des moments où, quand je dois faire quelque chose, c'est un peu gênant quand je dois demander aux gens parce que j'aime pas demander de l'aide aux gens, j'aime me débrouiller. Et quand je sais que là, je peux vraiment pas le faire, donc là, je demande l'aide. Bon, ça fait un peu mal, mais on est obligé de vivre. Matondo mingi wana euti bongo bino kolanda élément ya tata Christophe Gomis banso tolandi penza élément wana bokebi nyonso azali kotalisa ete tango abotamaka baboti basungaka ye kasi po abotamaka banso bolandi maboko mibale ezali penza mikuse makasi lolenge ya kosimbela eloko ezali te lolenge ya kosala eloko na bokasi bo ezali te kasi soki baboti batikaka ye mais tu éviter le lenge nini alinga ko bongo kozalela kasi baboti basungaka ye yango biso baboti basala ka ete to ka bongo ya na mokili tata pe bongo na mama teba kosunga bana na biso tango babota mina bakokoso na kati nzoto na bango tango babota mina handicap moko songolo teba kosunga ye poso to sungi ete mwana biso akomona ete azali inutile na kati ya mokili baboti toyeba kobatela bana bazali bongo likabo euti bongo pa tata mokili nde na biso ezolingisa na biso ete tokoka bongo kosunga bana tobatela bana na biso atake kokoso oyo aye nango ekosala bongo pasi soki toboyi kosunga ye wana tomoni bongo tata moko na commune ya Matete likambo ya kokamwa mwasi ne abotaka ne bana normal kasi aye kobota mwana azali bongo ndundu obiki papa aboyi mwana wana alobi ete na famille na bango ndundu azalaka te epesi pasi so tango biso ba porte parole ya ba personne vivant avec handicap tozali kolobela tango nyonso kolinga kotombola misala na biso ezali penza pasi na baboboti oyo boti mwana na yo olingo tika ye baso bomoni ndeko Gomis azali kotalisa nini alobi ete azali fier ya kozala na handicap na ye o azana yango donc sengali biso to sunga bana na biso pote bayeba ete tangu na botami na mokili elembo na ye nango ezali elembo tata mokili alingela ingana kokabongo kozala nango na mitika te toyeba kosunga bana na biso toyeba kosunga bana na biso toyeba kotindika bana na biso toyeba kopesa bana na biso bokasi nde wapi wana kosunga na bango ete bakokabongo kozala malamu banso bolandi tata wana lolenge azali kotalisa ete azali fier te azali fier mpona nini libota ne basungaki ye siko na yo moboti
oyo boti mwana azali na kokoso ya liboko ya likolo ya miso soko otiki ye lobi na yo te bosana tete bana wana bazali bongo ba richesse mobimba oyo toza na bango bazali bomengo oyo tata mokili atie kati na yo lolenge bayeli yo nde kaka moboti okoyeba te kasi na mokili ya molimo likabo aye nango wana tata mokili ka moto ayebi mokolo bilembo na ye kokoka nde bino bokomona ete ntango na ye esali nini ekoki na bongo toyeba kosunga bana na biso kolandela video totieli bino oyo nde na bongo tolobaki ete émission ya lelo ekozala bongo kaka mouvementé na bavideo tokesu bongo kozwa video ya Nengwa Zokira wana toke bongo na eteni ya Burundi bolanda mai oyo ezali na kati pe biso na bino commentaire na suka ya video oyo tolanda. Moi, je m'appelle Bernadette. Je suis une mère célibataire. J'ai 4 enfants et 4 petits-enfants. Dans ma vie, je suis née comme les autres, mais à 1 an et demi, j'ai attrapé la maladie qu'on appelle poliomyélite et j'ai devenu paralysée les 2 jambes. Je marchais par terre. Mais après 6 ans, on m'a amenée dans un centre des handicapés où on m'a essayé de me faire debout. On m'a donné des orthèses et des béquilles. Et j'ai commencé à étudier dans une école primaire située à Muramvya, commune Kiganda, en 1975. Bon, ce qui m'a fait me rêver chaque jour, je pense souvent à mes enfants et aussi à mon avenir, parce que l'handicap n'est pas dans ma tête. Et je veux que mes enfants doivent avoir envie comme les autres enfants. Et c'est moi qui dois chercher comment mes enfants peuvent aller à l'école, comment toute la vie, ça me concerne. Et je dois essayer, je dois combattre pour arriver à mon rêve. J'allais chercher au marché chez Sioni, je cherche les tomates, les oignons et puis je donne. J'ai un petit garçon qui m'aide au marché. Directement, je me rends en ville parce que j'ai une petite bureau en ville où on fait la couture, la broderie et autre chose. Quand tu travailles, les gens voient qu'ils sont étonnés de toi. Mais quand tu fais la mendicité, les gens voient que c'est normal. Oui. 400 francs. Multiplié de 500. 500. Eh? Yeah. Nous avons fait un projet d'un atelier de couture et parmi nous, on a nommé cette femme qui a commencé dans cet atelier. Jusqu'à maintenant, vous voyez, comme vous le voyez, nous faisons la broderie, nous faisons la couture, nous faisons la vannerie avec tout ça que vous avez vu, les colliers. Nitwa Kwizera Laurence. Navukiye Igitega muri komine Gitega. Navutse amaguru yose amugaye. Hama ndakura maze imyaka 2 bambwiye ko baciye banjana muri senari hari Igitega nyene. Baragorora biranka ukuguru kumwe baca baraguca ukundi baca abavyeyi baca baranka ngo bakwihoze hari gihe kokura nako nyene biranka ko gukura bica bigumuka. Ndumutayeri nize gushona navyigiye Igitega kuri centre des handicapés ku Mushasha.
niyo navyize gushona. Mu nyuma turamanuka tuje kurondera ubuzima ni Bujumbura. Turashika nyene bamwe turajisha ibiseke, abandi baja mu byo gushona. Turashona ubuzima mbona umenga buriko bugenda neza. Hama mu nyuma maze nk'imyaka nk'itanu cabiranga dufatana n'umugabo cantera inda. Maze kuntera inda sinasubiye kumubona, yaciye yigira. Naciye mbyara umwana umwe w'umukobwa. Je pense que les femmes handicapées ont la difficulté plus que les autres femmes en difficulté. Par exemple, les filles handicapées, quand elles vont à l'école, quand elles finissent le travail, quand elles apprennent les métiers, ils ont la difficulté d'avoir fondé le foyer. Parce que une fille qui voulait se marier avec un garçon, la famille de ce garçon pense que c'est quelque chose qui ne peut pas aller. Navuga ko icyo gihe yuko nagize ingorane cyane kubera umugabo wanje amaze kubona nagumye nyene nkora kajya kazi kanje ko gushona. Ntibyanyoroheye cyane kubera n'inda yaciva itaragera. Nza bamubundikirije hariya kuri Preserejana naramaze y'iminsi ari muri kuveze. Kubera uko kuntu k'uburyo buke narifise tuca tuvayo n'umwana atarakwizibira. Nta muryango narifise ino, byose narimenya jewe jenyene. Narashitse ngaha umwana amagara acamera nabi, aciye aguma agwaragurika. Nuko kuntu yavuye muri kuveze ataragera yagumye agwaragurika. Cyari kibazo cyane kubera sinashobora kuva mu nzu ngo ndamusige mu nzu nje kurondera ubuzima. La plus grande richesse que nous avons dans le monde, c'est pas le pétrole, c'est pas les minéraux, c'est l'être humain. Donc, quand la société fait un travail pour lever les obstacles en investissant dans les infrastructures, cette société-là s'engage elle-même d'abord dans résoudre son propre handicap. Parce qu'un handicap, ce n'est pas une inhabilité. Vous voyez, autour de cette table, on a plein de gens qui sont des potentiels énormes. C'est très facile de vous stigmatiser comme étant des handicapés. Nous sommes tous des cultures qui croient qu'un handicap, c'est une malédiction. Donc on a un travail d'éducation même à faire pour que les gens réalisent que derrière ce qu'on voit, la personne qu'on voit avec des béquilles ou bien qui utilise le braille, se trouve un cerveau que Dieu a suffisamment équipé pour régler pas mal de choses. C'est pour ça que nous avons priorisé, dans le cadre de notre campagne « Défendez les droits de quelqu'un aujourd'hui », de nous tourner vers vous pour permettre aux autres de comprendre ce qu'ils ratent à ne pas se doter des infrastructures, pour ne pas que vous passiez plus de temps à faire du plaidoyer sur vous, mais plutôt à contribuer à résoudre les problèmes de la société. Matondo mingi wana eutibo mino kolanda video wana ya nengwa Zokira banso boyoki lolenga azali kotalisa. Atalisi ke abotamaka na ye malamu lokola bato banso. Kasi sima ya mikolo tope bongo sima ya inane ayokozwa bokono oyo ya poliomyélite. Pona poliomyélite to limbola yango deja mwa mingi na kati ya émission oyo. Na ba émission na biso e bandeli. Yango to tindika kabino bokendaka mingi na chaîne YouTube na biso oyo ezali bongo ba mangsisa mvuva mu télévision bokokuta ba vidéo nyonso ya ba émission oyo tout ça la auto lekisaka na kati ya mvuva mu télévision bokokuta ba vidéo nango ezali. Po ete boka bokolanda biso. Wana tukanisi bongo ndeko na biso o azali bongo na Paris na kombo ya Tatalonga yenge keno mingi place bozali pamba te ye azali molandi monene ya émission handicapé ne bongo to pesi bango longo na esika bazali pamba te bango bazolandaka biso mingi na ba chaîne YouTube na biso
nde wapi wana longonya mingi esika bozali tolobaka ntango nyonso ete poliomyélite ezali bongo ezalaka contagieuse te tosala baémission nango awa me na suka nde tomeka kolimbola yango mpenza tomeka kosimba yango totala estce mpenza ezalaka contagieuse ntango tozomona poliomyélite na bakota na biso babengi yango bukabuka estce bukabuka mpenza ekoki kozala contagieuse wana ezali bongo bino na biteni bya ndako bomipesa biyano pamba te tolimbola yango ezanga te émission oyo ekoki kozala bongo te kasi nengwa tosimbi nde mingi misala na bango bazali kosala nde wapi wana ezali bongo kotala biso misala na bango nengwa azali bongo femme commerçante azala atekaka batomate bapilipili bomoni wana na bililingi bamatungulu alobi ntango bazali komona yo personne vivant avec handicap ozoteka ezolekela bato soki ezolekela bato mpo na nini bango balingi osalaka nini soki ozosenga wana bato basalaka bango bazalaka na kosengasenga mais soki ozoteka donc ezolekela bato te elekelaka biso te soki moto abongo bomoni azoteka bosunga nde ye soki bosungi ekozala malamu boya kosombela ye biloko mingi po ete atekaka mingi po ete esungaka ye elongo na bana pamba te toyebi ete la personne vivant avec handicap mingi ya bamama na biso bazalaka mingi na bakwakwaso makasi mobali akoki kokumbisa ye mokumba kasi okomona nsima mikolo akimi ye bakomaka bongo na basusi makasi mingi mpe na baémission ezali koya liboso tokosimba yango mpo na nini biso bapersone valide tozolinga kobotisaka mingi bapersone vivant avec handicap mais totikaka bango mingi tokolobela yango eza basujet oya liboso pamba te na émission oyo esimbi mingi bomoi na bino bapersone vivant avec handicap ntango nyonso tolobaka ete ezali bongo tribune ezali tribune mpo na nini yango eye kopesa bino maloba boloba eye kopesa bino ntango ya koloba na émission oyo handicapé nde na bongo mama na biso azali lisusu couturière atongaka baso tomoni misala na bango bazali kosala na bokasi kaka po ete asala nini asunga libota ntango azosunga libota po ete libota ekoka bongo kozala malamu libota ekoka bongo kosungama na eloko ya kolia eloko ya komela eloko ekoki kosunga bango te bakamba bomoi na bango batambwisa bomoto na bango pamba te moto na mokili akovivaka kaka na biloko misato oyo ezali bongo kopema kolia mpe bongo wapi lisusu wana oyo ezali kosunga mutu na kati ya bomoi na ye nde na bongo biso esengeli toyeba bongo kosunga bandeko na biso mingi na biteni wana na bongo tozwa lisusu elema na biso ya misato wana bongo tokeba komona bongo ndeko Aboubakar nde na bongo Régie basunga biso tomeka bongo kolanda elema wana Je mendie généralement dans les rues comme beaucoup d'autres personnes handicapées. Les gens m'ont encouragé à aller mendier. Le premier jour était ok, le deuxième jour aussi, j'ai eu plus d'argent, mais le jour suivant, je n'ai rien eu. C'est là que j'ai décidé de ne plus être un mendiant. Pour Ibrahim Aboubakar Chouaïbou, dans toute infirmité, il y a de la capacité. Son handicap physique n'a pas freiné sa volonté d'être autonome. Culturellement, les Haoussa croient que les handicapés physiques ne peuvent faire autre chose, mais certains handicapés rejettent cette notion et soutiennent qu'un handicap physique n'affecte pas le cœur. Malam Aminou Ahmed Toudounwada dirige un atelier dont il est propriétaire et où les handicapés physiques fabriquent des tricycles et motos pour handicapés, des balançoires pour enfants et autres objets. J'ai fait l'école primaire dans ma communauté à Toudounwada. Un jour, je ne pouvais plus aller à l'école parce que je n'avais pas le vélo spécial fait pour les handicapés. Aller à l'école est devenu très difficile. Cela m'a poussé à fabriquer le vélo moi-même. J'ai décidé de ne plus aller à l'école, mais je voulais que les plus jeunes aient l'opportunité de faire des études. Ibrahim nous en dit plus sur son choix de travailler pour son propre compte. Je n'accepte pas que les gens se basent sur mon handicap pour me dévaloriser ou me considérer comme un moins que rien. Je préfère affronter les difficultés et me débrouiller tout seul.
Ainsi, les gens me voient comme quelqu'un de normal. Rabiou Lawal fait partie de ses employés. Je travaille ici depuis environ 11 ans. J'ai une femme et des enfants. Je fabrique des bicyclettes, des motos, des balançoires, etc. Je fais cela parce que je veux être capable de me débrouiller seul, parce que je ne mendie plus. Malgré les apparences, la plupart des handicapés moteurs ayant été victimes de la polio s'adonnent à des activités comme le sport et les excursions. Pour Malam Aminou, même si ces travailleurs sont physiquement défavorisés, cela ne les rend nullement improductifs. Matondo mingi wana euti bongo bino kolanda video wana ya ndeko Abubakar na kotadisa ete kopesa pe bongo bokasi na bandeko na biso oyo ya bibonsono panso boltali lulinga zali bongo kolakisa ete bato soki bamoni yo personne vivant avec handicapé bakopesa bokasi ete okende bongo kosenga banso bomoni ete na conseil bapesaki ete pe bongo tolio basungaki abanda kosenga aki asengi premier jour, asengi deuxième jour. Premier jour, azwaki pe misolo. Deuxième jour, pas azwaki misolo. Kasi troisième jour, le quoi ba mesani ke mikolo nyonso, tokomi komona ebonsono o azofanda kaka musani ni kosenga. Sika komisa ko ndie musala. Troisième jour, azwaki le côté. Quatrième jour, pas azwaki le côté. Nde wapi wana akotaki na makanisi ete akene boko yekola musala na kati atelier. Banso bomoni lolenge. Sima ko yekola na kati atelier, ye wana akomi kosala ba vélo tricycle ba vélo za kana makolo misato wana moko liboso pe bomi ba na sima akope ko sunga bandeko na ba personne vivant avec handicap bako boko yekola siko ete ngana ko kozala na mbongo mais ya salelo wana ezo sunga ya salelo wana eko sunga pona nini ya salelo ko ngana za na mbongo lakini na sombi yango epana poko kaboko sunga na bongo ete tomoni ete tolobaki ete lelo ekozala mingi mouvementé kaka na ba vidéo botala misala ba personne vivant avec handicap bazali kosala boyebi nini bazali kobimisala mutu na bango koko so makolo ezali kasi mutu na bango ezo travailler makasi lolenga moko pe na biso c'est que tokota mingi na makanisa kosunga mingi bandeko na biso wana po bazali bongo na makanisi ya malamu o ezali bongo kosunga pe biso pe bongo biso pe to ko bakisela bango makanisi o kosunga bango pe te ko bongo tambola malamu nena bongo tozwa pe video ya suka o ezali bongo kaka na mboka Guinée wana tomoni bongo ndeko Suri Ulari ye wana soki tozali bo elongo na régie bakotiela biso elema wana ya ndeko Suri Ulari nde wana ezali elema o ko benda suka ya ba élément nyonso sima to kota siko na commentaire ya kosala moi analyse moko muke oyo kobala na ete biso na bino to ka boko zwa mai nini ya tina oyo to bombaki na kolakisa bino misala bandicapé de beto ko simba pe likambo oyo ya polio na bongo régie basunga biso. Suri Ulare a perdu l'usage de ses deux pieds à l'âge de 15 ans. Selon lui, c'est la poliomyélite qui l'a rendu handicapé à vie. Aujourd'hui, il a 42 ans et se déplace à l'aide de ses deux bras. Mais pour les longs déplacements, il s'est arrangé à trouver ce tricycle dont il est très fier et qu'il manœuvre à sa volonté. Une modification dont il dit être l'auteur. C'est moi qui ai fait la modification. Même alors là, je suis au garage. Hier, toute la journée, j'étais là-bas. D'accord. J'ai pris un bureau, coupé, dans la dimension. Parce que celui qui était là-bas, c'était petit. Mais là où je marche, il y a trop de quartier. Regardez, je suis un influme. J'ai dépassé pour l'enfant là. Tu vois mon pied, tous les deux pieds. Mais tu vois comment je marche même. Mais quand même, je remercie. Je ne peux pas m'arrêter. Quand je dis je vais m'arrêter, non, ici, ça me fait mal. On dirait comme tu me tapes quelque chose. Aujourd'hui, grâce à son métier qu'il a appris en Dzerekoré, il ne vit plus de la mendicité car il est déjà passé par là. Quand il est nouvellement arrivé à Conakry, il y a une vingtaine d'années, Suri a passé une année dans la mendicité pour joindre les deux bouts.
Depuis, il répare des postes téléviseurs et des radios et gagne sa vie. 7 ans, j'ai en train d'apprendre quoi. Donc, quand même, dès que je finis d'apprendre mon boulot, je dis mon papa, je vais aller à Conakry. Dans cette maison, il vit seul. Sori Woulare nous confie qu'il a 2 enfants dont il n'est pas à mesure d'assurer la garde. Séparé de la mère de ses enfants, il vit ici grâce à l'appui des voisins. Et puis la dame est partie. Vous voyez, je ne peux pas monter chez moi. Je suis maintenant, mes femmes comme des enfants, c'est des appareils maintenant, quoi. Vous voyez, avec des exemples là. Donc vos enfants, c'est les appareils maintenant? Voilà, c'est voilà. Comme l'autre là, il est à Libéria, bon, l'autre là, il est avec une dame là, Matoutou. En tout cas, depuis celle-là est partie là-bas, alhamdoulilah, mon enfant, quand même, Dieu merci. Voilà, Ratia Faïla. Moi, mes dents, il y a ramené, fenêtre là, puis donc, oh, non, il y a des vidéos. Là, bon, là, tout. Sinon, il y a la marandima, et nous qui est atelier, ils seront, ils m'ont. Il est 9h, il s'apprête à rejoindre son atelier où d'autres postes téléviseurs en panne l'attendent. Car pour lui, son handicap est physique et non mental. Depuis 17 ans, il travaille ici. C'est en 2003 qu'il a fait la connaissance du propriétaire de cet atelier, qui est aussi handicapé physique. C'est pas parce qu'on est handicapé, mais quand même on est intelligent. Donc le métier là, quand tu apprends, tu maîtrises facilement. Moi, depuis à mon enfance, j'ai commencé à chercher à me battre pour ne pas aller s'asseoir en bord de la route, demander le mendiant. Je n'ai jamais fait ça. Contrairement aux 2 premiers, Barry Idrissa a perdu l'usage de sa jambe gauche en 2007. Sa mobilité a été fortement impactée. En l'an 2007, c'est en 2007 que j'ai senti un mal au niveau de mon pied. Ensuite, il s'est enflé. Les uns m'ont dit que c'est le diable. D'autres ont dit que c'est la sorcellerie. Peu de temps après, ça a attaqué mon bras. Mon bras s'est enflé aussi. Je ne pouvais plus rien faire sans l'aide de ma famille. Finalement, j'ai perdu l'usage de mes 2 membres. Mais pour lui, pas question de mendier. C'est une question d'honneur. C'est pourquoi il a ouvert ce télécentre ici, à Koloma. Malgré la douleur qui le fatigue toujours, il tente de gagner sa vie dans l'honneur et la dignité, dit-il. Au fait, cette activité ne m'a pas plu. Aller mendier ne me plaît pas du tout. Sinon, j'ai des amis qui le font. Parfois, ils me disent d'aller avec eux, mais je n'accepte pas parce que j'ai honte. Surtout que des connaissances peuvent me voir mendier. J'ai honte, beaucoup même. Vous savez, l'islam même n'encourage pas la mendicité, surtout si ton handicap n'a pas atteint un certain niveau. Célibataire sans enfant, Idrissa Barry, 28 ans, ne demande pas de l'aide pour se nourrir, mais sollicite un appui pour la prise en charge de cette pathologie dont il peine à trouver, ne serait-ce que le nom, depuis 13 ans. Maintenant, les autres handicapés qui sont en bord de la route, il ne faut pas qu'ils pensent parce qu'ils sont handicapés, ils ne peuvent pas faire un autre métier. On les demande de cesser à comprendre à leurs handicaps, ça ne les empêche pas de venir travailler, avoir quoi à manger. Parce que si tu as un métier, aujourd'hui, si tu as un métier, quel que soit le problème, tu vas gagner quoi à manger. Ils sont nombreux ces hommes et femmes handicapés physiques qui refusent de tendre la main et qui se battent malgré les obstacles pour vivre de la sueur de leur front. Ils disent tous avoir l'impression que ceux qui construisent les routes
les toilettes et autres édifices publics en Guinée ne les prennent pas en compte. Ils ont enfin attiré notre attention sur leur difficulté à utiliser le transport en commun à cause de leur handicap. Matondo mingi bandeko balandi wana euti bongo bino kolanda video ya ndeko Suri Olare na mboka Guinée Conakry wapi wana azali bongo kotalisa pe ete bakokoso mingi ezwaka bango kaka ete mingi bato balobaka ezali bongo bokono ya poliomyélite mais personne na tokobete yango sete po atalisi ete azalaki bongo malamu kasi sima ya mikolo nde pa yako kokumba kokoso wana pe bongo mwasi akimaki ye pe bana pe bakimaki ye nde na bongo atikalaki ye moko kasi na kotikala ye moko nde amikotaki na makanisi ete akoka bongo kokende boko yekola bomoni azali bongo réparateur ya ba TV azobongisa ba TV akomisa ba TV bana na ye akomisa ba TV mwasi na ye sima ya kobongisa na ndako akokende pe suna atelier po etake boko sala misala ya bato bomoni bangaje musu baza wana bazali ba personne valide ba musu bazali wana bazali ba non valide mais bazo sungana place à komema ete kotambola komema ta musu TV na maboko ta musu personne vivant avec handicap akokote le maté mais akosunga ye a déplacer yango ya kochele sika oyo azali kasi mayele ezali bongo na mutu oyo asimi mayele wana oyo azali bongo nani ndeko Suri Olari pe bongo na ndeko musu azali wana o bazali bongo kosala misala o wana c'est que tozo vivre na loi complémentarité o ngana za na yango te zana elika ete ezali pa ndeko na yo c'est que totonga boyoka nya malamu nde yango kosunga biso to kaboko tambwisa mikili na biso penza na lolenge o esengeli nde na bongo to kanisi penza mingi kopesa lisusu penza longoni ya mingi na molandi monene ya émission handicapé dibota mobimba ya ngunza bokiti boto wapi bongo azali bongo nganga ngunza bokiti boto longoni ya mingi place bozali pe bongo na mbasi na kombo ya bobo bokiti eza tata mokeli azala na bino abakisela bino oyo esengeli pamba te bino bayibolandaka mingi émission oyo handicapé bisika bozali yango tokaniselaka pe bino mingi na kopesa bino penza longoni ya mingi na bolandi malamu vovam télévision nde na bongo bandeko tokosimba sikoyo ete oyo tinga tolobela eteni ya polio tosimba yango mwa mingi na biteni bileki oyo biutaki koleka na baémission otaki koleka kasi totalisaki bino na koloba nini ke polio selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, que poliomyélite ezali bongo contagieuse. Na kolimbola yango ta mususu poliomyélite mutu mususu na lingala akoka boko sosola yango malamu te. Ezali ka bokono oyo babengaka ta mususu obuka buka. Ba vaccin tozoka ba vaccin mingi mingi. Ba vaccin tozoka yango o to limbola to loba ete bokono wana ekoki kozala contagieuse te. Ezali pasi. Est-ce que mutu oyo ozali osomona mais ce que bokono wana ezala contagieuse mais biso nyonso presque soto tie 100% tokoka kabata 50-50 que la personne vivant avec handicap va dominer. Tomoni banso a rage oyo esali bongo pandémie oyo ya Covid-19 na mpepe ya kopema ya pamba ndeko ya zwi yango ebongo sikoyo soki buka tobe bongo o bengi na lopoto poliomyélite soko saki bongo contagieuse mais ngeza la pese ngesa la lolenge kani te bokono wana ekotika la jamais kozala bongo ezali na ba bokono mususu to belaka ba kisi mingi o tozwaka ba antibiotique o mingi ba pesa ka biso to belaka ba bokono moko songolo nde yango esalaka nini ke tango ba pesi biso yango tellement leki makasi nde wapi wana ki na boko simba ba parti ya banzoto mususu kolandela ekoki kolia loboko antibiotique wana ekaki makasi ekoki kolia ekoki ko affaiblir esika liso ezali ekoki ko affaiblir basi makolo ezali wapi wana epesi siko bokono o wana kata nzoto na yo tolakisa ya bino yango tocha même na ba documentaire mususu na émission to tourna spécialement sur poliomyélite mais bo soso lesingile ezalati po biso to mona mutu akontredit biso kozala te yango to benge te ba oyo basalaka na domaine o wana ba minganga bakoka boko ya to débattre na bango po
tosunga bandeko na biso ba personne vivant avec handicap basosola bazala balongola kobanga wana ete maladie wana boye na boye te po soki ezala contagieux tomoni biso nyonso tomoni ya covid-19 makambo esali tie comme pandémie c'est que esimbi monde mobimba mais batu bazokanisa kaka ete personne vivant avec handicap akanisa kaka te eza contagieux te bolongola esprit wana buka buka ezala contagieux te ezali kaka kolandela batisi oyo bakopesaka biso na ba minganga to pe bongo na ba l'hôpital nde yango ezokumbelaka biso ba kokoso mususu na kati ya nzoto na biso nde yango ezomemelaka biso susu ba makambo mususu tomeka kosima yango suna aile spirituel totunaki fumu kusu kia muzala panda na ngola mokobi misala ya fumu kimbango batalisa biso na bolimbola kati na koloba ete totuna mutune ezalaka tata est-ce que na mokili ya molimo est-ce que na mokili ya molimo la personne vivant avec handicap pe bazalaka kuna na bolimbola ete na mokili ya molimo batu nyonso bazalaka kuna bazalaka bongo normal bakobota makabongo tokoso ezate kasi epesi bokese na mokili ya musuni atoye elieli na biso emeleli na biso esaleli na biso mai tozali kosala entourage na biso tamusu tata na nengwa sima bosangani bazaki na kati ya molangwa bamelaki masanga bango mibale donc kati na molangwa nde kosala ete boboti mwana oyo akozwa ta mususu malformation wana na nzoto na ye po toyebi te eloko nini masanga ekenda kosala bona kati ya banzoto na biso me tomelaka kaka ntango tomeli alcool etika na kati ya nzoto alcool so eleki mingi na kati ya nzoto ya moto esalaka nini ndio tokomonaka ezopesaka eza parmi bamakambo mosusu mpe mama azalaki na mokumba makambo nyonso toyoloba oyo tosi tolimbola yango tosto limbola yango mais tosala kaka rappel po ete epesa sumo bososoli na mito ya bato epesa sumo boyebi mo bososoli wana ekoka bongo kozala po ete émission oyo ezali bongo tribune wapi wana epesaka bongo bapersone vivant avec handicap maloba bakoka bongo koya koloba kotalisa kozala na bango na bongo bandeko balandi mokolo mwa lelo na émission handicapé tolobelaki bongo misala ya bandicapé 2 c'est que ekokoba tokotambola esika nyonso ba personne vivant avec handicap bazali tokotambola tokende kozwa oyo ezali bongo misala na bango kolakisa oyo ezali bongo misala na bango pamba te émission ekelama mpona likanisi mpona kosunga bango kolongola bango complexe d'infériorité mpe bango mpe esengeli bamatati esengeli bazala na komindimana na kati na bango babayeba ete biso tozali bato oyo tolobaki ete moto na kati ya moto ezali na biloko misato oyo ekotambwisaka moto oyo to mpe oyo ekosungaka moto ete mpo ebatela bomoi na ye ezali bongo kopema kolia mpe bongo na komela na biloko wana misato so balongo na kati ya moto bomoi ekozala te nde na bongo biso nyonso oyo tosalaka biloko wana nyonso donc ezali babase oyo esimbi biso tobosana te eza na barichesse oyo eleki barichesse nyonso na kati ya mokili oyo toyebaka te tango mosusu moto tokabo koyebaka te biso tomitiaka na baminere tomitiaka na biloko mosusu mais nzoka nde mutu azali première richesse oyo tata mokili atia na kati ya mokili mpo mutu azali meneur de jeu soki mutu azali te biloko barichesse nyonso wana eza na ntina moko te nde na bongo esenge toyeba kopesa valeur na bandeko na biso bato atako bakokoso bazali ya bomona totiaki misala bandicapé de mpo epesa lolenge ya malamu etalisa lolenge oyo esengeli kozala mpo ete epesa mpe bokasi na bandeko na biso wana bisika nyonso bozali émission handicapé ezali na posa na bino bisika nyonso bozali émission handicapé ezali na posa boya kopesa bavi na bino boya kopesa makanisi na bino mpona kosunga bandeko na biso bapersone vivant avec handicap bisika nyonso bazali bakota na makanisi ya malamu ete tosala musala nde yango ekosunga biso donc totya musala na nesi na esika ya devoir mpo tata mokeli akela mokili na ye mobimba oyo na musala te na liloba te na liloba miloba kasi ebima te obima te mais na musala nde tokosala nde tokozalisa makambo oyo esengeli ekoka bongo kozala nde bandeko balandi wana ezalaki bongo mwa bokuse oyo tomeka kotalisa bino kolandela mai tolobelaki bongo na émission handicapé oyo ya mokolo mwa lelo oyo etalisaki ete bomoi ya misala ya bandicapé kasi émission na biso mpenza ekomi bongo kobenda suka ebendi suka na yango kasi tokozanga te kopesa mpenza longoni ya mingi na baye basungaki biso na nsima ya matalatala wana tomoni bongo tata Maisha
kwaku pe bongo basungamaki bongo na tata mbala kwapi wana na eteni ya régie tomoni bongo tata ntimba superlative absolu oyo asimbaki biso kuna na eteni ya régie esika bozali tata mokeli penza apesa bino boyebi oyo bozobimisa biso bapanzisango ya vovoir mu télévision na bonzenga nyonso po ete bato bakoka bokolanda biso na lolenge oyo esengeli na bongo tobosani te penza corridor kivu ya bisika bozali longoni ayekoka bokozala kati na bino nde bandeko balandi ya vovoir mu télévision biso na bino tokutani na mbala ya nsima tika ete kimia ya tata mokeli kimia ya balongo kimia ya mfumu kimbangu ekoka bongo kozala okati ya mabota na bino.